breaking news, spécial breaking news. André qui a mon malema avec le proverbe 30-30. Basama Congo, chaque jour, toujours la nouveau numéro. Chaque tongo, toujours la mouka makambasika, et les cas. Chaque tongo, toujours la mouka. Congolais, la situation, ils ont changé. Alors, Bana Congo, tout élément, tout ça, la makasi, tout les matés. Bitumba o tozanango tozobunda contre les démons, contre les esprits mauvais, les esprits malins, contre la communauté internationale, contre mindele pe ba pays nyonso ya Afrique. Likolo ya nkita oyo nzambe atikela biso ba Congolais. Soko tali bien avant papa Tshisekedi akufa, chaque fois réunion eza kozala bien meeting ou bien mandat ezosila lobeli kamsongolo ba ambassadeur nyonso surtout accrédité na Congo basopanaka na 10e rue. Tant bazosopana kuna bazokende kopesa tranquillisant. Bo calmer. Kabila azoboma na kananga kuna ekomi déjà 27 fausses communes. Babomi même na baagent ONU. Bazo massacrer ba Congolais. Tomoni te ambassadeur moko akende koyebisa Kabila obomi mingi bien CPI ekende l'air toyito bima. En décembre 2016, madame la CPI a déclaré oya kobima oya kotia trouble tozotala bango. Mais banda CPI emonaki trouble oyo elekaki en décembre emoni ndenge bazoboma tokomi sikoyo na plus de 27 fausses communes. CPI afongoli mbanga te, CPI aloki eloko moko te, baambassadeur nyonso tu baza kimia. Mais côté bamonaka okende kostope ezali côté ya rassemblement, c'est-à-dire bana Congo tozobunda na ennemi oyo asi ayebani. Barwandais baugandais baza na bango bagent traitant, mais bachef na bango eza bamboka oyo biso tovandi. Mosala baambassadeur na bango bazosala na bamboka na biso place bayali ezali kokende koétouffe révolution nyonso tu mpe soulèvement populaire nyonso. Mais na ye nayebisa bino mboka oyo eza occupé barachaka libération. Lelo oyo po biso tokóma na bapotoire mingi bazwa nationalité ya mindele mingi bakoma kovanda awa, c'est parce que Martin Luther King afezaki korévolutionner banoir, alobaki azwaki ndoto moto mwindo na mondele bakozala esika moko. C'est parce que nzambe aetilisaka papa na biso Simon Kimbangu apesi ye prophétie alobi moto mwindo akokóma boya mondele. Lelo tozomona soki biso moko tose prendre en charge te, soki biso moko tocréer ras de bol te, mutu moko te akoka kolongola biso place biso tozali. Alors réaction chaque jour bozobenga ngai, bozopesa baconseil, bozotinda bainformation, bozocontacte ngai. Un vrai serviteur de Dieu azwaka part ya population. Soki omoni mutu alobi aza mosali na nzambe, soki omoni mutu alobi aza pasteur, soki omoni mutu alobi aza chrétien eke bazoboma na gauche bazoboma na droite, ye azokotela population te, c'est pas un serviteur de Dieu. Soki omoni mutu alobi aza serviteur de Dieu alobi aza neutre, c'est pas un serviteur de Dieu. Alors soki omoni na ngongo bazoboma na Congo eke pasteur moko azokosa bino ke ye asalaka bamiracle, ye aza mutu ya gede to gege soki nini, en tout cas bino moko bokokende na lifelo parce que bozolanda un aventurier. Bato bele baréagir nazokende otanga bamessage na bino parce que bokomaki mpona ntanga yango. Bokomi awa baréagir awa bayebisika ke nazotanga bamessage oyo nazwi ezali baréaction ya bato moko na moko baréagir oyo ezali par rapport à bato balandaka biso oyo bayebi mpe ke bato balandaka nga mingi esengeli napesa bainformation oyo bauti koyebisanga ke zela na ntango yango ezala bien. Eloko ya liboso bato bele batuni ngai soki général des fois akufi toyebi te Andi Londole azwaki information wapi me général des fois akufi te aza vivant aza na bomoko toyebi te pourquoi bakoki kopanza sango mabe ndenge wana. Lisusu bainformation toza nango awa nazotanga moko na moko par rapport à baréaction na bino bayebisi nga boye. Méfiez-vous de certaines images et vidéos de Kabila et sa bande. Vous se méfiez, la vidéo nyonso bomoni, ba soldats ya kamina sapu bazo ba
milice ya Kamuya Sapu bakangi batu la police bazobeta bazokata batu tout et tout ezali scénario orchestré programmé organisé par Kabila et Kalev. Kabila na Kalev basali ndeni boyebi moto oyo babengaki kombo Gédéon Kyung oyo azali chef ya katakatanga oyo azali mangeur d'homme oyo azali mangeur ya chair oyo azali criminel azali recherché mikolo euta koleka na 2016 omonaki ete balakisaki ye barecevaki ye en pompe ke ase repentir nzoka ezalaki mission na bango na ngonga oyo na kananga badécouvrir diama ya monene eza kuna Kabila se ateki mabele wana nyonso tout parce que azoteka po ayebi ke un moment l'autre okima na ye lokola nani tobengani ete ye azokontinue kosala théâtre na ye alors asalaki nini babengisi garçon wana balatisi ye bateni lokola basoda ya Kamwina Nsapu mpo babanda koboma babanda kokata bato mitu ezali Kabila moto azosala bongo me azopesa lisumu wana na bato ya Kamwina Nsapu orke bato ya Kamwina Nsapu bazali bato moko oyo bazokoreklame kaka départ ya Kabila mpe départ ya baétranger nyonso tu na mboka okomona ke bakati deux agents ya ONU mitu or ezalaki nango bato ya Kamwina Nsapu te ezali bato ya kwingu wana Gédéon donc Kabila na Kalev moto atindiki bango alors yo moto ozopublie bavideo wana yo moto ozokumisa bango ozokumisa la main noire ya Kabila eloko nini tokoki kosala biso toya na poto ozali na Amérique ozali na Europe kende na basi ke bato ya Kamwina Nsapu baza na barepresentant na bango na poto bosaisir cour pénal bosaisir bien ke bayokaka biso te bosaisir communauté internationale bosaisir boinforme bango ke bato wana bazoagir na kombo ya Kamwina Nsapu eza bato ya Kamwina Nsapu te ezali bato ya ANR na bato ya Kabila na Gédéon oyo bino moko bodeploraki ndenge nini ayaki yango ozomona ke azokanga bato azoboma bato ndenge balobaka si on veut tuer ce chien si on veut le noyer on l'accuse de tous les rages c'est-à-dire lokola bato ya Kamwina Nsapu bayaki na mouvement moko oyo bazorevendique badroit na bango Kabila mpe akoti kaka na kati ya mouvement wana sikoyo abimisi bafo Kamwina Nsapu bazoboma bazodétruire mpo bacouvrir bacrime ya Kabila mpo na ngongo bokomona ke communauté internationale bachaîne nyonso mpe étrangère bakomi kolobela déjà ke mwana mwasi wana ya suédoise na américain bato ya Kamwina Nsapu bato babomi bon or et pourtant ezali batuti oyo baza na kati ya armée ya Kabila nde babomi bato wana donc bopesa information toza na poto to informer to démentir soko omoni eloko moko eleki na TV5 eleki na TV international to na France 24 benga bango sala démentir tala neti lobi félicitations ville morte esalamaki na Kinshasa le 3 bato tout bazalaki libanda tomoni ke bamonte meme Bruno Tshibala akende kosala mwa réunion moko boye balobaki ya boya na bato ebele na fikiri mais il y avait seulement 100 personnes oyo bazali mpe bato ya PPRD oyo bakendeki alors Tshisekedi de son vivant est-ce akokaki kondima ke Bruno Tshibala akoka kosala biloko ya boye tala lelo oyo eloko eliaka lisango ezaka na kati ya lisango bato ya UDPS bato opposition bazali bongo banationaliste te bazali bongo baincivique likolo ya bambongo ya mike likolo lelo bato bazotia trouble bazoboma na Kasai bazodétruire na Kasai bato bazotia trouble sikoyo eza na Kasai likolo uti oleka bato basupportaki Kabila ezalaki bato Équateur na bato banunu banoko na nga bandeko na nga bakuse na nga oyo baza na Kinshasa basoutenaki Kabila kobanda na Mozitu kobanda na Palu bato wana nyonso bakizenga oyo adéclaraki aza ami ya Lumumba oyo azalaki ami ya Lumumba mais banda azwa pouvoir akenda kotala mwasi ya Lumumba te mwana Lumumba te akenda même kodépose gerbe ya fleur na mausolée to na tombeau to na statue ya Lumumba te même esika oyo bakunda Lumumba akenda te mais alia mbongo akoma ce qu'il est devenu kizenga likolo ya kombo ya Lumumba aza na kombo ya Palu mais Palu ezali parti Lumumba unifié ils n'ont rien à voir dans Lumumba seulement ils portent son nom pour se faire de l'argent voilà donc après Batama Ndungu lelo oyo eza bato Kasai premier ministre oyo azo contrôler rien ayeba te eloko moko te bazoboma na mboka na ye bazoboma bakasaye ye avanda akenda même pas asala te fort moko te a démissionné même pas
dans l'opposition, banane ba yeko tia trouble. Ba arachito ba chete bango likolo mbongo. Kaka bato akasai. Lelo na contre ba te na zo ba masolo ndenge yali. Au lieu suko ba sangana, poto buter ennemi de libanda dehors, bango ba sangani ba komi ko bunisa ba bango na bango. Tala mutu lokola Chibala alobi aza très populaire pour les capables de presse nyonso akosangisa bato na fois mokolo Kinshasa mobimba ezobima eza na babenga yango na ville morte alors ye abimisi bato libanda bakende kokumisa Kabila enangonga oyo Kabila le 3 wana ntango bato tu baa na ville morte ye aza koorganize barencontre lisusu. Donc, consultation, oyo asalaka liboso eshiwaka esimbi te. Mpona nini bato bakendeki na Kantiati, mpona nini bato bakendeki na Senko, c'est parce que ba consultation na ye esimbaki te. Mais comme liboso na ye aza na bato moko bazali l'esprit ya mbongo, bazali envoûté baya bayele moke, bakoti na je na ye bakomi kokende aconsulter bango lisusu. Or, soki totali bien, bato ya nani ya présidentielle, babenga mouvance présidentielle to APPD, bayebi kotanga te baccord ya le 31 décembre 2016 ezoloba rassemblement ekobimisa premier ministre bazoloba te ke rassemblement ekopropose 2 noms 3 noms ou bien 1 nom balobi rassemblement ekobimisa premier ministre président de la république akovalide yango donc rassemblement abimisi nkombo président arassemble alors lokola bino odo soki minaku Bochabe, bato wana nyonso tu boza kuna boyebi kointerpréter français bien te alors boluka ata motu moko ainterpréter non na Swahili comme ça bopesa Kabila boyebiseke non mokili mobimba ezoseka biso parce que baccord ezolobaki premier ministre ya kobima na rassemblement bazoba te 3 noms to 4 noms alors Félix mpe na bato ya rassemblement lere baza kosenga bino ke bopesa 3 noms bino mpe fale bozongisela bango ke non biso Kabila aza susu na pouvoir te Kabila mutu amemi mboka boye aboyi koorganize baélection abomi babiloko asali kutu oyo babengaka akotisi baétranger na mboka asali haute trahison ya mboka atrahi mboka oyo na peine na biso na peine na code na biso ou bien na constitution na biso ezosenga azala poursuivi à mort azala arrêté alors lokola parlement na sénat ezali bongo bato na ye bafutaka bango mbongo baliaka mbongo yango wana moye babouche eza te batiki ye avanda batiki asala oyo efale bakanga ye bamema ye mpona haute trahison fale mpe bino boloba non lokola Kabila moto amemi triple tout ali akoki te 16 ans na pouvoir akoki koorganize lomo te atomi lekolo te boyela biso mpe moto mosusu Kabila te mpo na transition c'est ça c'était ça il fallait faire mais lokola bino bosala yango te vous êtes fait avoir na motu oyo aleki bino na mayele te mais oyo aza kojouer na stratégie ya kotia mbongo parce que bato ebele bazo kokende kuna mpona baintérêt na libumu na bango mais mpona intérêt ya Congo te voilà donc nazali kotanga babiloko oyo batindelinga awa nazotanga yango bato baréagir par rapport ya makambo ezoleka na Congo yango esengeli natangela bino yango mpo koyoka ndenge population azoréagir par rapport à makambo oyo balobaki bamosusu bakomi awa zala natanga yango kolimbisi bakomi awa balobi boye nazomatisa moko natanga oyo akamwi na sapusi natangi yango nazotanga toujours balobi boye zotanga ezali bainformation telema eza ebele yango efuna azwa moko na moko mpo natangela bino yango ekoma epa na bino mpo nabungisa te eloko moko te awa lisusu balobi toujours tozotanga bainformation oyo ezali awa na biso balobi MONUSCO aza na bapersonnel ya plus de 200 000 personnes 22 000 personnes plutôt na Congo or budget na bango eza 13 millions bango baza kaka na 22 000 personnes baza na budget ya 13 millions Congo gouvernement mboka mobimba na 80 millions d'habitants budget na bango eza 4 millions donc
budget il y a Monisco ezali 4 fois plus grand que budget ya Monisco. Alors mbongo wana nyonso surtout tani batitelaki nango awa alobi mbongo wana nyonso tous les réseaux ya bapesi yango mbongo olie basombela yango biloko na Congo mbongo wana olie bautilize yango na Congo sur 13 millions wana mindele bazozwa mbongo wana bazofuta baingénieur bao bayaka kosala bapui bao bayaka kosala baminere bao bayaka koyiba bazwi mbongo wana bazongisi yango na mboka na bango ntango bazozwa mbongo wana bazofuta bango na mboka na biso ya Kinshasa Congo bakosomba ata lipa te bakosomba ata mikate te mpo mbongo wana ekota epa mama atekaka mikate mama atekaka bitabe to etu bango bazwi mbongo wana bazongisi na mboka na bango alors mpo bango balia bamela bazoimporte na mai na mapa na biloko leo c'est-à-dire bayaka na mboka na biso bazwi mbongo na biso bayibi bamatière na biso babandi kosomba biloko ezokota na bamboka na bango mpo balia entretemps biso na kese na biso eloko ezokota te c'est-à-dire ezali bande moko ya baventurier ya bescro ya bassassin oyo bazwi biso en otage bazwi Rwanda na Uganda bapesi bango lokola bagent entretien me bango bavandi na nsima babatami mpo baboma bandeko na biso donc ezali mawa mingi lelo esengeli na biso bato lokola bakabila bayokaka eloko mosusu te bayokaka kaka langage ya force akoyoka langage ya masolo te ya dialogue te akoyoka masolo ya élection te ye akorespecte kaka langage ya force yango wana ozomona bato ya Monisco na Somalie bakendaka te mpo bato wana baya na epe baya na protection mpe baya na justice alors bango nyonso tu siko baye kokita na Kinshasa mpo basali basigetir biso banyokola biso bavandela biso au détriment ya biso bandeko na biso bakongolais mpe bazosala ngonga bandeko na biso baza na Kinshasa oyo bakendaka misala bazosala te sikoyo lokola marche ya le3 ville morte ya le3 esimbaki sikoyo problème na biso yali Kabila akokende na baville morte te Kabila akokende na kokende na marche pacifique te il faut to changer langage il faut to changer méthode bato bazokamba rassemblement bazwa vraie leçon na vite ya papa Tshisekedi na kufa na ye kufa papa Tshisekedi ezali empoisonnement pourquoi parce que na temps nyonso tu oyo asali étant que leader ya opposition atikalaki kosala erreur monene ya kondima koyamba Moïse Katumbi oyo azali l'attaquant numéro 9 à Kabila Moïse Katumbi qui n'est pas congolais oyo ayaki na kati ya IDPS mpona kodétruire IDPS kokotisa bainfiltré mpe koboma IDPS souci ya mouvance présidentielle souci ya Kabila sikoyo na barwandais nyonso ezali ndenge nini bakopanza IDPS sikoyo bazotravaille ndenge wana alors ngai soki nazalaki mwana ya Tshisekedi natali liwa papa na nga natali ndenge babomi ye natali ndenge bainfiltré biso na kotambola so lokola papa na nga te na kokende na pacifique te na kozwa omoni masolo ezalaka masolo toza na bapays ami Moïse Kabila ntango eyindaka barwandais bakoti abengaki kaka angola ayaki na mokongo asokoli bango soki Tshisekedi Félix aza na barelation malamu na angola bavanda basala deal bavandi basali deal akutanaka na baambassadeur avanda basala deal alobi non moto abomi tro biloko bino bozoluka koluka toya nango tosala deal olie bobomaka bakongole mpo bozwa yango tosigne contrat bozleke mpa na biso bobo autochtone bobanda kozwa biloko sanke boboma bato parce que biso coltan kolia yango te toyebi nde basala bapare te bino bozwa bacoltan bozwa badiamant mais botongela biso bainfrastructure botongela biso baécole autoroute bosalela biso social ndenge Kadhafi asalaki na Libye mais ntango bino bozokutana na bato wana bozoseka na bango bozomela na bango baza na baplan ya kobatama elelo oyo bouti komonaki Senko agangaki plan B Senko azalaki nde na plan B te Senko ayaki koyede Kabila mpo aglise lokola amemi population na 3 mois ya distraction bato balembi nsima ye kosokola maboko ça c'est un faux leader moto abandaka likambo asilisi te aza faux leader et puis bosengeli koyeba
pendant la conférence souveraine, église catholique, et puis ça a une solution parce que pape, d'abord, pasteur n'a eu surtout à l'année, baza bacontulie bato babunga nzela alors biso bacongolais biso oyo tozocomprendre surtout biso bato toza na diaspora tokroise les bras te liboso na biso lokola toza na ennemi communauté internationale bato baleki biso na mayele baleki biso na mbongo baleki biso na makasi me biso toza na mozalisi ya likolo na nse oyo aleki bi oyo akela likolo na nse nalobaki chaque moto avongola funda kabila mpe kota na groupe moko oyo eza na baidéologie ya kolibere mboka namoni batindi bavideo ngwanda alobi nzambe azotalanga batikolanda yango te mpo nayebike na ngongo ngwanda so azali mayele akoya kosala discours te tozoluka motu moko oyo akosala débarquement mpona kobengana kabila kabila mpona kobengana soki masasi ebandi kobeta torécupere bakongo nde tokiti na kinshasa masasi ebandi barwandais tout bakopakata aussi longtemps que bazopakata te tala baje bazosala kokotisa kiungu gédéon kobanda koboma bacongolais kobanda koboma bamindele na kongo ya kamwina nsapu mpo na kobimisa kamwina nsapu lokola baza bacriminel et pourtant bato moko bazorevendike droit na bango donc bokeba na bavideo bozopartage ezali ya kamwina nsapu te ezali bozosalela kabila publicité. Donc ezali ba message mosusu nazotanga awa oyo bato bauti kotindatinda tellement bato batindaka biso biloko ebele toza oblige ya kotangaka yango mpona kopesa bino masolo wana makambo ya Congo bauti kopesa biso susu balobi la transfiguration de mese makolo kotambola ya révérend Maboko Kosenga montre que les Africains ont un long chemin à parcourir pour devenir des hommes intègres. Donc, moto azali komo makolo kotambola akomi sikoyo Maboko Kosenga donc ezolakisa ke ki pastoral en Afrique ezali mawa mingi n'importe qui azali aventurier azolinga akoma pasteur donc monde nzambe akomi kospose bango alors basango mosusu ya Congo ezali ete Kalev na Kabila bazali bato moko oyo baza koleka na kokotisa baétranger na mboka mpona koboma bacongolais mpe kotiango na motu ya kamwina nsapu tosengi bato baadepte ya kamwina nsapu baréagir esika nyonso bayali donc méfiez-vous des images de faux kamwina nsapu de Kabila encerclant des policiers armés et les maltraitant ou les assassinant. Pour tuer son chien, on l'accuse de rage. Après avoir assassiné les deux enquêteurs des Nations Unies, Betouchi se lance à enregistrer des vidéos truquées qui présentent des fausses milices créées par Kabila et ses services, impliquant les véritables militaires de Kamuna Sapou, qui du reste est un petit groupe de villageois non armés et qui sont presque tous, qui ont été tous été tués. Ne publiez pas les vidéos et photos des services de sécurité de Kabila où on nous montre des faux Kamuna Sapou en train de tuer les gens. Donc, nous surtout à publier photos, nous surtout à publier vidéos, à la propagande de Kabila, na batunaye oyo balingo simsa ba Congolais touche po balingo bimana Congo te. Pe lisusu ba yebisi biso que pourquoi okufa na kosalisa ba marche oyo changer le côté et pourtant eloko ya makasi esengeli tosala ezali organiser soulèvement populaire pour pesa itinéraire que bato nyonso se diriger vers le parlement esika bapi azosala baventure mpona kobotola mboka et tosengaki na bato nyonso barejoindre biso parce que etant que bacongolais toyebi eke tokolibere mboka na biso kaka na minduki na masolo te na masapo te ekozala ndenge oyo biso tokokana te me ekozala ndenge biso tokose prépare soki tolobi kaka tokende na masolo tokende na makambo ezanga ntina ndenge bandeko mosusu bazosala tokolela mingi mpe tokokufa mingi lisusu awa batindi biso message mosusu awa zela na ntango yango awa balobi boye nazotangela mpe bamessage
ça toujours Masolo et à Congo. Léon Kenwalobi, j'ai sali l'initiative de consultation initiée par Joseph Kabila après l'échec des négociations. C'est-à-dire, Kengo, nous c'est un infiltré, Azawanaka Moussa Naye, Okumisa O Kabila Zosalaya, à côté de Melo. Alors, pourquoi marcher pour défendre un dialogue honté? Alors, nous devons savoir que Kabila Ayuka Kaka Manuki, dialogue, Masolo, Kokumalibanda, et aussi Baté, Alobiboui. Ville morte ou ville lutte morte. Ces actions n'ont aucun impact sur le cycle de la violence de l'occupation militaire rwandaise en RDC depuis 20 ans. L'action, il y a la ville morte, il y a Kokende Libanda, tout et tout et tout. Et ça a un impact par rapport à l'action, il y a violence, Rwandais, Basali, 20 ans. Il faut du sang et du feu et de la violence en RDC pour chasser les barbares tout rwandais. On ne compte pas ces morts avant la victoire sur l'ennemi. Il faut du sang et du sacrifice humain pour libérer une nation. Sinon, on va tous y passer. Donc, oyo ndeko mutu akomiki kwanza akomia wakomi esengeli na biso makila etanga parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc il faut tous se préparer en conséquence parce que biloko wana nyonso tu ezolakisa mangungu naye bomoni na miso na bino moko bato ya Kabila bazoleka na tele 50 bazoba eloko moko esalamaki te mosala ezalaki bien malgré mboka ezalaki paralysé malgré tomoni mwa recalcitrant ya bamama moko mike mike na bato ya PPRD oyo babimaki mais bango bazoleka na tv koloba eloko moko esalamaki te. Bandeko na ngai niveau makambo ezokende na mboka soki toagir te soki totelemi te soki tobundi te soki tosangani te mpo tobengana bato oyo bakokende na bamarshe te bakokende mpe na kimia te na baélection te. Alors système na bango yali Kabila azosala nyonso tu lokola atindikaki kolenga nkoi na Tshibala baforme rassemblement mosusu akoloba aponi mutu ya rassemblement mais ozala kaka trouble sur trouble. Alors mpo makambo esila population tobima ebele tobengana Kabila parce que soki tobengani ye tokozala na kimia soki tobengani ye te tokozalaka na kimia te même biso toza na poto apparent na biso baa na Afrique tokomona bango su te bandako na biso mabele ya biso bakoboto. Alors yo moto oza na poto otuna ngai sikoyo tosala nini na poto tolobaki dénoncer na misala nyonso to oyo oyebi organisme nyonso to oyo oyebi mpe rejoindre groupe moko oyo baza na vision ya kolibere mboka na kosolola na bato ya mabende mpona kobunda biso tozali Front pour la libération du Congo soki olingi korejoindre biso benga na 0044 74 240 23 933 okozwa proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle mpe tokozala na bino. Alors tokontinue kozala bomoko totika badistraction totika bilangwa totika kosepela totika kobina eza kosala ngai mpasi. Je suis écœuré et ya komona ke bakongolais na Congo bazoboma na Kinshasa chaque samedi bato batondi na mobina ezosala nga mpasi bapasteur bazoloba eloko moko te bapasteur bazopromettre bamiracle et pourtant vrai miracle ezali nano kokundela mboka oyo nzambe apesa lokolo héritage kotanga na bible bomonake basali na nzambe ya solo meme ye moko nkolo yesu abundelaki mabele na ye mpe pepe mpe lisusu bokeba na bayembi bokeba na bapasteur mingi basimbikisi mingi bakabwana na nzambe mingi bazosalela su nzambe te. Alors lokola bakabwana na nzambe lokola bazosalela su nzambe te eloko ya monene yo chrétien koyi kosala zalaka na écoute ya saint esprit koyokaka n'importe qui te soki moto ayebisi yo ke conférence ya nzambe eza kofuta concert ya nzambe eza kofuta okende na yo te mpo nzambe aza te mosala ya nzambe eza kofele mais il faut mema offrande mpo mema contribution mais soki ekomi mpo yo okota ofuta ndenge moko na baconcert ya bawenge ndenge moko na baconcert ya bazaiko ndenge moko na baconcert ya bavictoria c'est-à-dire bato esi babungi nzela basi mingi lelo elateli na bino kotia baperike na motu kotia bafaux de teint kotia banzaka milai ememi bino na kokota na groupe ya sataniste oyo babengi Jezabel. Bible elobi mwasi alata descente
mwasi azala simple, mwasi azala naturel. Tango yozo bakisa tioko, tango yozo bakisa banzaka milai, tango yozo bakisa basuki, okanisi ko ozala nzambe, zoko so bunga nzambe ka. Lelo oyo bato ebele balobi bakene église, bake osambela, benzoka bobunga nzambe ka. C'est pas tard, eza trop tard te. Soki omoni ke okwei, basala ya repentance. Repentance ezani kozonga esika okweyaki kosenga pardon. L'air Abraham, l'air Adam et Ève bapeshaki, Nzamba ya bengi bango, abi où êtes-vous? Balobi nous sommes cachés. Nzamba yebisi bango pourquoi vous êtes cachés? Balobi parce que nous sommes nus. Tant on va reconnaître que baza nu, ne ba yango yeba ke babungi nzela. Soki yo reconnaître te ko si okoba bolumbu, ozoke no kosambela, no lata ka sexe. Ozoke no kosambela, tala manzaka milai. Ozoke no sambela, tala basuki ya ba démon na mutu na yo, obunga nzela kala. Ata kolala ka l'église, ata kopesaka mbongo no nyonso l'église, okokenda lifelo mpe ezozela yo. Biso basali na Nzambe, susi na biso yali to interpeller bino, to belela bino bobunga na nzela. Tosali part na biso, Nzambe pasa part na ye. Nzambe na ngaza na bino, to mwa lelo ezala tongo malamu, journée malamu, tokutani so lobi mpona numéro mosusu. Yesu nkolo, baba fona.